Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. En tout cas, Léon a ici la raison. Il y a d'autres personnes qui la détestent pour rien. Tendresse Dibinga, Tilelo, Azako assumer ma propos na yé abimisaki à propos ya maman Moyindo. Bien sûr qu'il n'a d'accord na ngote. Pour ata soki bedifa wana kufi azaki mwana maman Moyindo te. Soki mwana maman Moyindo, soki maman Moyindo nde abokolaki ye, aza mwana na ye. Mais famille maman Moyindo babimisi kutu ba secret mususu kutu nga kuna lobi nga kanza kutu azaye na 4 bana mais famille ne lui bazaki aza na 5 enfants 4 bakufa moko nde bedifa wana ya simbe na maboko na mwa partir nga muke na mutela bino nako condamné journaliste abatute o akendaki tina famille wana pour ye akanisaki que ezali jour ya veillée mortuaire pour mettre un peu kosolo là na famille wana akotisaki quand même sujet ya tendresse pour ça sujet o ça lève moi bato moi boulou yeki comment est-ce que y a perdre moi en épisode de keza moi na ye yo na version sous celui keza moi na yité. Alors la dame avait quand même posé la question à la famille. Qu'est-ce réellement bedifa aza mwana ya mama Moyindo toté des familles wana ba confirmer que aza mwana ye ba lu ba ki koloba parce que problème on a la zui nabi oh si la zana raison si la aye ko sala nini na problème wana ya mama Moyindo na tendresse lien nini o eza entre bango mibale. Donc na comprendre nango te namonaki nanga atoka tango tendresse alobaki bongo asalaki mission abandi koloba sijo wana pan akati abandi kobelela sila esala nango nga pasi te parce que tosi tomesala na biso soi-disant entre parenthèses po apesa mwana mwasi wana pasi babimisaka sujet wana ya makambo ya kobota mais elekaki nango. Mais comment la famille à Moyindo baloba que soki pe si la mutoazo tinda tendresse est-ce que si la ayebi ata gu soki ya manga mobesu ça c'est aussi méchant par rapport à cette famille là. Je suis vraiment pour vous, je compatis à votre douleur. Je ne suis pas d'accord na makambo tendresse à lobby mais bino pe famille boza pe rong. Vous avez na droit ya kokotisa sila na makambo wana te. Vous avez na droit wana te ya kokotisa sila sali neti ni. Bosi bomona tendresse na sila. Kanga ba mbwa na yo. Donc c'est comme si ko tendresse alobaki na eloko. C'est pas grave. Alobi to condamner ngo. Kaza d'accord na honte. Mais est-ce que famille wana eloko ne epesi bango pe droit ya kokotisa pe sila na kati. Il y a aussi un peu jugement. Au moins que même famille wana batombe peka na kaya tendresse. Pour ceux qui tendresse à sali diffamation na komba maman Moyindo. La même chose, famille wana pe sali diffamation na kombo asila. So pe si la pas se décider pas porter pe famille wana plainte. Bola qui sait pe que yem tazo tinda tendresse. Et ça pe ka problème. Donc c'est comme si bat mususu ba mona ki bazana ba priorité ya ko lo bazana priorité ba osale lo te mutu musunde bozia ko condamner naza d'accord na ngote pour comprendre le solo bien pour na ko expliquer ngo bien ce qui bolandi na oti la bino une grande partie ya mo émission na bolanda ndenge zalaki na konti eloko te pour mwana ya mama wana oya bimisi makambo asila alobi na omona lokwa mutu moko azotinda ye na omona lokwa mutu moko nde azotinda ye
Donc tendresse ndenge aza mwana mokie ko aza na mayele te na mutu na ye po ya olobelo na TV fo sila tinda ye. Nazo comprendre te biso ba congolais to réfléchissant ndenge ni. Tendresse aza mukolo, tendresse aleki na chaîne asila te, tendresse ana chaîne na ye, tanga bimisi makambo wana. Asuka pe ka na émission wana te. Asala émission mosusu. A assumer makambo alobaki. Tendresse a commis, moi la bitinda sila, donc si la mutatinda kaye, oh, quand même. Quand même. Dans quel monde nous on vit? Tu vivre dans un monde ni. Oui, nzamba pesi si la mwana te. Toto nzamba pesi si la mwana nanu te. Eh, pour mutapesa abane zanzambi. Mutapesa abane zanzambi. Mais si la a une femme malheureuse, hein? Si la a une femme malheureuse, nous avons vraiment éviter ma casse pour tanga ba commentaire parce que ba commentaire musu c'est bien la vidéo wana. Ba pe ba tombo kinango. Mais vous tapez sarabana izanzambi. Ça c'est pas une fille wana hein. A tout les bango question mo ya bien à lobby. Est-ce que c'est normal une personne a botiba na 5 tout le 5 enfants bakoufi. Est-ce qu'il y a un problème à famille? Famille, on est coquille même pas pour répondre dans la question. Mais ma classe, quand on a que si la mouton de tendresse. Nanza mbete pour juger famille à bateau. Et là, quand on a maman moindo, ils allaient, le la film, mon copé si la passe à la ka. Il y a un bana, azo si kamutum sous na botité. Pour bana nyonso si la bakoufi. C'est-à-dire que eloko oza nango uko seka baninga te pona bato ba oseka sila na maman wana pa seki pe ka sila pour soit des sila mutoti da tendresse. Mais le loka ya maman moindo à perdre tous les enfants. Atikali pe na mwana te? Atikali pe na mwana te? Toi bala kusala a moi différence à makambo. Si la ozo ma victime na makambo e belé. Qu'est-ce que si la a à voir dans ma cambo tendresse? Pour nali tendresse tangayaki atanga même pas comme facile. Atanga qui même de toutes les façons si la na moindo bati kala pe cause un problème té. En tout cas pas à ma connaissance si la pe na moindo bati kala pe ko tambola té le quoi ba camarade qui non ba tambola le quoi ba camarade. Sko e banana ndenge nini penza si la ba moralité nini utika mwana mwasi oko ape na droit ya ko vivre za nesingo na mokili mobimba oyo muto nzamba pesi mwana te zaka asila pona lingi na nga okotsa bakoma bato musute na makambo même na monde ya théâtre wana izaka asila ndenge nzamba pesi no mwana te te basanga bango ebele mutapesaka bana eza nzambe mutabimisi sujet wana eza tendresse muna na nga otinda tendresse maa mobimba ndenge wana na bafakite nyonso kati na ye batindi bato azokonfondre makambo ebele eza lokwa atoka estce mutu atindaka atoka eza mutu bino boyebi wana ayaka pour son propre compte. La preuve en est que plusieurs fois à toka par le banc qui tel solo par la benginga le bina kata makomi ngabi na kata te yede mutazuti nanga. Si la futa mutumbo mote po ya koloba makambo wana makambo moko bo eza bien te. Tendresse à ça li bien te. Na koye ko encourager le tendresse à bimisa kité. Peu importe que ça soit vrai ou que ça soit faux, je ne peux pas encourager ça. Si on a encouragé si la peine la tendresse, ça c'est pour salir la réputation de quelqu'un. Non, si la bino partie en haut, la fille a posé ma question bien, elle est restée vraiment technique na musala naye, mais ba mon famille balingi ba se démarquer na kombo asila. Balingi ba se démarquer na kombo asila. Botika sila bolanda émission nanga
botika sila libanda ya makambo oyo. De la même manière nous vous en passe pour perdre mwana. Fi wana tourner une question il y a bien, posez-vous de très bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de perdre les enfants? Et le mwana mwa swana moindo atikali sona mwana maboko te. Olia koluka ko indexer eza sila mutatindi tendresse, ça c'est un faux débat. Bon se concentrer na tendresse yemo nde bodi ke bino mo funda tendresse ala que ça va preuve. C'est concentrer. Boli wanda kota sila po sila zala non 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 non. Arrêtez. Bolanda vidéo yango après siko na ozonga na renchérir mokie. Pour moi que mutu mususu kozala olukeli no batu makambuté, c'est comme ça. Olukeli no mutu makambuté, osali na o mabe moroté. Ils le roi Satan. Ils le roi Satan. Olukeli no makambuto, sel no mabete, yi alinka kota na makamna. Isu mwasila. Izara poaza na mwa batu balobara na kombo na ye. Sila a maîtriser cerveau ya batu te. Elle maîtrise pas le cerveau des gens. Arrêtez. On tient parti en haut. Boulanda. On kata kututé. Donc vous allez vraiment très clair. Sila mutazo tindae. Non, 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 non. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. C'est trop. Vous allez que maman Moïno. Voilà, maman Moïno. Oh, d'accord. Donc, Moïno est moutier. Tout le babongo. En tout cas, vraiment, nana passe na motema, oya motema vraiment disu moko kaka oyo. Oyo vraiment zokisi biso, toyebi te so potango vraiment oyo ekosila. Donc passe na motema mpona mwana wana. Ah, yaya. Donc tosanga passe. No moninga. Tu natali mobali kitoko. Mbinga mobali akena eka boy tozangi mwana. Abotaki te mama. Abotaki mwana moko ya mobali. OK. Mwana mobali. Mwana Angola to na Kinshasa. Mwana na Kinshasa. Mwana na Kinshasa. Moi si na pas na Kinshasa. Moi si na libale kufa, moi ça za poto. Oh. Pour moi naza ina famille ba mwasi. Moi ça za famille mwasi. Moi naza kuna na famille mwasi. OK. Sikoyo maman kombo nani? Matumba. Yo oina sima direct ya mama Moindo. Na internet ezo baluka bazo babilobela mama Moindo abota te. To mwende komoka mwasi abi abota te atika kobota te ipasi ya kobota te wana mwana ndeko na yeso yoza ndeko mama Moindo. Okoki koloba nini? Bon ndeko wana sinautaki koloba na ye. Nautaki pe kofinga ye. Obengaki na telefone? Oui, nautaki kofinga ye. Ndeko wana ba mama Moindo abota te. Yazaki bisika mama Moindo abota te. Yazaki bisika mama Moindo o docteur alobaki mama Moindo akobota lisusu te, matrice neziki. Yazaki wana ngai nalingaki boye. Alakisa ngai mama aboti Benifa. Tato aboti Benifa ye mutayebi. Mais biso yebi Benifa. Aza mwana ya Moindo abimisi ye moko. 5e. Aza 5e Moindo akundi 4 yende 5e akeye. Biso na pasi wana motema. Oye Benifa zaki mwana suka ngo pa kei. Suka ngo pe wana kei so pasi donc pasi na motema ya. Tozomona biso tofanda boye ozomona ka batu bavandi boye mais ozomona biso te. Eloko nga nalingaki na motema na ngai moko. Mwana ndeko na kaka ye wana moko. O espoir na biso ezalaki epai na ye wana kei pasi na motema. Wana ndeko wana zo babilobela tika koloba. Tozozila mukolo matanga esila. Bongo tokoluka ye akola tata ya Moindo na mama ya akola tata ya Benifa na mama ya Benifa. Mama, na ya pai na yo. Mbote mama. Mbote mama. Makambo loba mebele yo zana nani pa mama Moindo. Nga nazali yaya Moindo tovandi avenue moko. OK.
dans leki na omoni kokola leki na nga bayi mama moyindo akola brutal bitumba makasi olobi ebende mama moyindo aza matata ya koleka moyindo abotami awa moyindo akoli awa na miso na ngai babi moto abeta ye te aza makasi na bitumba yakataka bilamba mama soki alinga bunda mama babiki mpo aza na se oso azalaki ke ya boye ekala deja si donc mama moyindo soki atomboki kosimba te soki atomboki azali mpena mwasi mobali yango epesi biso pasi moyindo avandi na mayala nga navandi na numero 11 kongo na ngai yaumba moyindo aboti bana 5 4 bakie na mabele totikali na belifa moko yokokama mwana mwasi wana abali kofinga moyindo moyindo abotaka te moyindo azoluka monga cotisation mwana wana kutu bandeko ne batikela ye abokolaka yango akokosa mwana na ye te moyindo matrice ezika yango tolobaki ke toza na posa na ye pasi oyo biso toza nango na kati ya motema tala na lengambe ya mobali wana abungika boye moyindo aza na pasi ye lisu azobakisa ye shoki mosusu ye akolakisa biso tata bedifa na mama oyo ya bedifa na dokter oyo ayebisaka ye moyindo matrice na ye zika abotaka po moyindo baboti ye lopango ya moyindo yango ndako na ye yango mama moyindo moto atonga ndako wana donc mama moyindo naza boye mbongo na ye ya ndako chaque fin du mois emataka ngola aza na mabele na ye parce que bato ebele baokanisa mama moyindo awa na kinshasa aza na famille te et tout atie mosala nde ezala voilà mama nazongela bato mosusu bazoloba balobi 4 wana eza makambo ya famille te po bana nyonso basila boye qu'est-ce qui se passe bon na place wana donc tokoki koyeba te mpo moyindo abotaki basi abotaki mibali ozomona toyeba te na ere wana biso mpe atala bamama nde bato bayebaka soki mwana azobota azokufela mwana aboti mwana pusani akufi wana eza siko makambo ya bamama nde bayebaka komonanga zawa bebe wana azali na famille ya mama na ye mama na ye kobolela senga monanga aza na commune ok donc nzambe merci kutu bebi fa botaki ata osoki abotaki te mais mama moyindo consolation ningo ozala te tiki mwana moko donc famille oyo ekoki korépondre journaliste oyo te na question ya kolobaki eza makambo ya famille te bakoki te parce que eza secret familial mais baza prêt ya koaccuse sila ke sila motu azotinda tendresse ça c'est compliqué hein? C'est très compliqué mais bakoki te ana 8 ans aza na age nini yaya yo nani yo kozala batra mama moyindo yo mwana mama moyindo olala komwana moyindo mosusu amokie koma moyindo uta mpona aza mwindu tofwanye libota mobimba baza mwindu mama lobi libota mobimba tapakolaka za te baza mwindu nde place koma moyindo uta azanga nduta aza na taille normale beauté normale alataka nyonso yango na tobengaka bango bamoyindo bango nyonso couleur différent eza te bango nyonso baza couleur moko voilà yaya bande oloba nini soki ntango omoni makambo wana mpona yaya na yo bebi fa olobaki nini tolobi oyo tokoki oloba nakobenga yaza motu moko lokwa moto azosalela basentiment azosala ngo na volonté na ye te mpo na ngai na omwa neti moto aotinda ye
Donc, tendresse ndenge aza wana aza mayele ekoka bien te nde balingi famille oyo elingi faire croire bato que tendresse ana bato nsima na ye nde baotinda ye. Donc tendresse ndenge aza wana soki mpo yaya osala émission aloba makambo oyo eza koengage ye moko il faut baya kotinda ye e moto oyo atindi ye selon famille oyo eza sila oyo masumu bango baoloba makambo na bapreuve te mais baolinga tendresse aya na bapreuve mpo ndeko na bango soit disant abaki abota te avant d'enlever kolongola lipoti na liso ya moninga tano liso moko famille esali la même chose que tendresse esali la même chose que tendresse selon nga ne la jour na volonté na ye moko te amwa lokwa baotinda ye okotala boye soit disant fi yango kombo na ye tendresse donc banda na banda otala tv na natala ye te olobi banda na banda otala tv namona ye te na batéâtre aza fi mo boye abimika lobi na monde ya théâtre mais esimbaki mpe te aza fi mo boye mpe ayebaki mpe mama na nga te basérie mama ya biso abandi théâtre ye azalaka même pata na ide ya kobanda makambo ya koleka na batv mais nazocomprendre te identité oyo azopesa mpona mama kulutu na nga nazoyeba te azwango epa nani mpo ntango mama batamoki balobi babi bisika olalaka te oyeba place etangaka te nga sikoyo naza membre vraiment ya famille ya moïse biso tobotami tokuti bamama ya biso wana tobotami tokuti mama ya biso abandi kobota bana bazokufa biso nde tobotami boye toyebi ke ya bedifa aza mwana ntuka ya mama kulutu na biso donc eza ya kosude te eza mama ya kosude te nde kaka ezalaka nzambe apesi alingi na ye te volonté yake aya nzambe azwi na ye aboti nzambe amoni ke mwana oyo akokovivre te azwi mais nzambe ayaka okokisa mokano na ye ntango ayaka okota mpe difa mwana suka antuka vraiment mama nanga asimbaki ye vraiment na maboko asimbaki ye vraiment na maboko mais eloko esala biso mpasi moto ezalaki ke azokota bana bazokufa na mawa nzambe ayaka opeseka mwana moko mais na minute oyo mwana ngo ole avivre na moma oyo mwana akufi ole azala motu mo bakokonsole moninga me azotupe susu bambeli na kati ya motema yango famille nyonso ezalaki décision makambo babembe esala nini eleka comme ça ye nde moto porter plainte mama oyo nazomona ozakanda makasi plainte balobi biso afanaka na yolo tozozela mwana na biso akundama bongo nsima tokolandela ye tokotika ye te ye aza na porte nasila ti olobi mama aza pembe aza aporte nasila soki sila moto azotinda ye sila yebi ata manga ya mobeti ya ngai te sila yebi ata kusha mwana te sila aza mwasi yebi mpasi akobota nde ezalaka soki ye moto azotinda ye sila yebi mpasi akobota nde ezalaka te akanga mwana ye apekisa mwana ye wana bamwana ye wana akanga bango soki bongo te tokosuka mabe tokosuka mabe akanga mwana ye dossier eza bongo ke tokunda yaya comme ça bongo tolandela dossier nsima poso tolobi ke tobalotsamaki te bandoluka bato bamonaka lokwata wana nga nazobanga parce que nde mama lobi mama moyindo okoki fe kokita na tine kaka po aluka ye toza bafoto ya zembe mama moyindo toza na badecision de naissance ya mwana botama na state bon yesi ba olakisa biso oyo ya mama wana oyo ayebi etala ya biso yango yayo olakisa biso wapi yango fo adedommage mbongo po abebisa réputation na ye mpe na benjire aodedommage ye ayebi bisika telemi aosuka ayebi mpe bisika telemi aosuka bon biso kintonos officiel télévision maman tabita nayaki parce voilà donc tendresse aye pour son propre compte à son propre nom pour tendresse aza majeur. Je pense que tendresse y est mon quoi. Ça déjà prison pour la maman d'Acosta. Et puis na yeba période où tendresse à ça la prison pour la maman d'Acosta. Prison te me bakangaka et pour la maman d'Acosta. Si la salle a communiqué à l'obaka, y a tina montute pour affingeli montu. Mais na makambo yo, ils ont un conflit mo ya silate.
Et à ta débat, mon y a si la tête sur internet, c'était au tendresse avec répondre, bateau bon fin à si la tête. Ils allaient yemoko à créer l'eau qu'on a yemoko. Alors famille, vous en a sagesse. Vous en a sagesse, makasi pour vous tomber pe ka na diffamation. Mauvais témoignage, faux témoignage. Vous créez l'eau. On a moni koute porte nini li dusu nini aussi la yo kota na makam na bino. Muinda kenda ngola kala na hebi koute so muindo na sila basolo la na hebite. Mbala moka ka kufeli mwana sila azane loko sala tabengi maman tendresse. Kende ko lobela ça n'a pas de sens. Boko banda ko kitsa moto. Mais au tina niveau wana vraiment ce n'est pas bien. De l'autre côté pour na bande konanga ba chroniqueur bato ba yaka na TV to ye kola eloni otoko ekoloba na TV na ko bete la tendresse maboko te so eza ni loko toko sola naza numéro na ko benga ah mère ko to beti fou hein subasima ni bisiko fandeli ay beti mabe. Tasko ba kumukota kumba sila na makambo. Ah mère. Mais comment la tendresse modèle aza ko insister na likambango. On dirait aza na moi source moko sur ba pesi. Mais de toutes les façons nayebi ki dans chaque famille na famille nyonso izala na secret nango. OK etikala na famille. Et là, na famille mon a yebi basala na province mosusu. Papa moko azaki na bana misato na province mosusu. Jeune fille moko awutaki Kinshasa aye na province wana azaki voisin ya ba papa wana. Quelques mois sa papa wana awutaki kobota. Quelques mois après, moi sa papa wana kufi. C'était moi je crois na 9 mois. Papa wana ki musika te. Azu jeune fille wana abali. Tellement jeune fille wana utaki ni Kinshasa. Na Kinshasa ba yebi kuteke mwana wana azaka ya mwana na bango te. Bango ba yebaki kaka ke mwana wana aza ya mwana na bango ya liboso akutaki mobali wana na bana mibale. Eyaki koyeba na kan. Eyaki koyeba na tango mwana wana lokwa azalaki mwasi tanga ninga bala. De famille ya mama wana bayaki koyeba ke mwana wana ninga bala aza mwana ndeko na bango te. Mais mwana wana ya mwasi aza tellement reconnaissance na mama na ye. Apesaki pe mbongo mama wana apesa na famille na ye. Ezalaki secret oyo efandaka na libota wana. Na chaque famille ezalaka na secret nango oyo balingaka te mokili yeba. Soki eza na sens wana eza pe mabe te. Soki eza pe bongo te ndeko na nga zwa courage. Kosenga pardon ekoste yo eloko moko te. Ndeki bobenda na boke mosika kosengi pardon. Parce que de toutes les façons, wana pe zappé likambo ya famille ya batu, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Kokufela mwana eza pasi. Ata oyo bokoli. Ata oyo bimisi na libumu na yo. Batu nsu totisana bango balie eza batu oyo. Tokutana bango na kimokolo, mais tofande sika moko. Moment la peine de kono pa kufi au senti vraiment douleur on a te ke muto bo fanda ni place moko a kufi po ani poko le fait of na muto place moko il crée ressource ba intimité makasi to bo mamoto yo on a ko éviter ba dégâts mususu ebota me belé et au sa penza kitoko te botika pe si la za muto a pe na mai na makilati tant bino boyo kapasi ndenge ba lobi je soi-disant il paraît. Il doit vous confirmer s'il n'a pas à mon tour. Peut-être ceux qui ont volonté de mon côté à robot à tété. Malam.
so eza volonté na ye te ka ndenge bino boyoki mpasi nde babiki mwana naza mwana moyindo te ndenge ye mpe sila aza moto ayoka mpe mpasi ntango atour vous êtes en train de rappeler qu'elle n'a pas encore un enfant parce que c'est un homme qui a profité espoir ezala kaka. Je pense que j'ai été claire dans mes analyses. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Puis bah vous dissocier comme les familles. Ils sont là. Vous avez un problème dans la chaîne YouTube, vous avez 1000 abonnés, 4000 heures, tu ne sais pas comment monétiser, ou tu as d'autres problèmes sur ta chaîne YouTube, ou tu veux collaborer avec la NG officielle pour un contrat de promotion et de publicité, sentez-vous à l'aise de me contacter. Je suis là, nous allons travailler ensemble. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peace. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.